ya ame peuple dédié tokumisi nzambe nde lelo apesi biso opportunité mpe grâce lisusu ya koyeba kosolola na motuna papa lumière osi kotuna contribution na ngai eza bo papa lumière na motuna otuni nzambe apambolo mpe na motuna wana eza motuna mo très capital yango mbala nsima nzambe apesaka toujours bamayele ya koyeba kozala toujours motuna moko ezalake saint esprit etambusaka yo ya na motuna alandi ndenge otuni ke na kati ya baeglise ndenge lelo bato bakomaka koparle la langue na kati na prière na bayembi ndenge bakoma koyemba parle la langue bon en tout cas nayebi te mais na kati na bible etalisi biso na acte chapitre 2 verset 4 ntango pentecôte le saint esprit ebandaki ntango saint esprit ekiti na kati ya mokolo na pentecôte bible elobi ete molimo mosantu ntango eyaki ebandeki kopesa moto koparla langue selon saint esprit ndenge ebandeki kopesa moto mayele oyo nde ebandeki kopesa moto message ezali selon mposa ya moto te obe bazalaka bango tu bazalaka message moko te selon saint esprit ndenge ebandeki kopesa bango message nde acte de 4 elobi mais toyei kokende na kati na Paul 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 à 33 1 Corinthiens 14 verset 26 à 33 Paul azoloba boye na kati na bino soki bosanga na kati ya église moko azala na kati na koyemba bamosusu bazala na kati na koteya bato mosusu bazala na kati na kosakola kasi kati na bino kozala boye soki bozala mpona kosakola ezala bato mosusu bazala mibale be misato na kati na bino soki bato bakozala mpona kosala moko azalaka moninga azalaka mpe mosusu kasi soki boparle a langue ndenge tobengi langue ya baange o langue ya bapaya fo interprete azala mpona kointerprete langue wana soki interprete aza te aloba te mais lelo ngo nakoma kokamwa bato lelo bakoma koparle ya langue yango ekoma kaka komona oyoka oyo limeme oyo maloba oyo moto ashabakala oyo akoloba oyo bazoba oyo yango moko kana yebi te soki saint esprit ngo ezokoloba kaka bato nyonso eloko moko mais ntango bazoparle biso ba langue fo interprete azalaka te mpo eza message eza saint esprit ekisa message ntango toparla langue eza saint esprit ekisa message fo tozala na eloko nini nzambe ekobisa biso na kati na message wana mais soki tozala biso eloko moko teke toyoka bato baparla langue mais likambo balobi toyoki te initisi balobaka mpo ndenge bible elobi ke soki interprete asa te aloba te donc yango ntango tozoparla langue ezalaka te oloba biso ngai namoni bato mosusu alobaka anglais te momona ye na message ekiti na anglais ozomona do baparla langue wana eza teke no tokomaka oloba ashabakolondo bato to bakomaka langue wana partout ke begisi mingi ekomaka langue wana bo nakoma kokamba eloko mpe nayebi te soki eza saint esprit asika moto ekoma kosala ndenge wana nayebi te mais ndenge tomoni tolanda bible awa esi biso ke saint esprit epesaka moto selon maloba oyo nzambe aye kotransmettre epai na yo donc yo ozomaka poso biso ebimi na monoko na yo te ebimi makanisi na yo te eza makambo na nzambe nde moto azotransmettre na kati oyo mpo oyebisa libota na nzambe mais ndenge nini nyonso ozalaka nyonso namona yango elaka commun bato tu mona balobaka ndenge moko non en tout cas mpona wana mpenza paster nani frère lumière paster lumière kola pambola yo na message wana mpenza en tout cas toyeba komelore mwa makambo wana ngai nayebi ke parla langue nde bino etalisa biso ke esenga fo interprete azala donc eloko mpena oyo eza capital interprete azala mpona kointerprete biso bainterprete biso makambo nini oyo bazoloba soki interprete asala te batika koloba batika kopala eza obligatoire mpe teka mpo ezaka don moto tout aza na don de langue wana koyeba koparle ayeba olobaka monoko baange te ezaka moto nyonso te mpo lelo bato akoma koforce moto tu alinga fa parle la langue te eza mpona moto nyonso te donc eza eloko eza bagrâce oyo nzambe apesaka na kati na bato eza mpona moto nyonso te ya contribution nazalaki nango mpenza yango wana mpona kopesa na kati na mokoma lelo yango wana merci kola pambola bino